Bandeko, bona nananwa libalo yo. Lisola libalo yo. Ya mwana mobali yo. Ndeko na biso pe. Nana koksi 25 ate. Don mwana. Ake bala. Bola nana kochela bino pe video. Bomona likambo leki. Bomona be batango na misu. Yana ngo likambo mabete ya gravité. Eza likambo moko esala makarara. Na yebi kote bino ba obozola nanga. Na vi na bino si boyoka likambo boy. Soko yoka na yebi te soko bomona ngo na misu. Bolandanga bien. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, bota la vidéo oyo, bomoni bango no. Bandeko na biso kuna na mboka. Ndeko oyo avani aya na katikati aza mama. Osikwa koto balakisi liboso. Na oyo baza mapasa bango mibale. Don bali bandeko. So bapasa te bazaleki na kulutu. Me bakoka loka mapasa. Na kochela bino bango mope bakoloba bokoyoka bango. Ndeko mobali, jeune homme, nana kokisi na ye 25 ate. Bango pena na bakokisi ba age wana te bana se. Alors ndeko mobali balingani na moko. Oyo wana ya kotoyo. Oyo bomonaki liboso. Balingani na ye. Mama ayebi te. Ndeko mosusu wana pe ayebi te. Siko tango balingani. Ndeko mobali atiki ye baboyani. Do balaki ba sheria. Kope copine. Babandika moke boy. Ndeko mobali amoni ate atiki na ye. Siko ndeko mobali ye ayebi ex-copine na ye. Ayebi pe aye koyeba na nsima pe ndeko na mwasi ayebi pe mama na bango. Siko ndeko mobali aye kolinga owana mosusu. Donc alingaki moko aye kolinga mosusu. Aye siko pa mama na bango. Potanga alingaki mosusu wana bale copine azaki na ide pe abala ye. Makendeki pa mama te, akende na famille te. Alingi ye, bala moko atiki ye. So likamuni amonaki bien te atiki. Sikoyo aye komona ndeko mosusu, sima mikolo. Bala moko tanga amoni ye, motema ne tindi okafo na bala. Alingi ye. Alobi bon tokei pa mama na bino. Bakomi epa ya mama na bango. Po papa zate mama. Ndeko mobali aye. Alobi na mama alinga bala mwana mwasi. Mama pe andimi na ye. Bakonye pe gisheri na wana. So pa ye na lupangu. Amonaka oyo azaki ex na ye. Basolaka pe. Basololi pe na mama. Basolaka pe na ndeko. Siko oyo azaki ex na ye.
mokolo mosusu bavandi de ntango se balingani wana na ndeko ne alobi na mama oyebi ke moto alingaka bala ndeko na nga azalaki liboso na ngai azalaki kope na nga sikoyo alinga bala ser na nga aza inkoni te mama alobi ya solo ya alobi ye mama mpe abukani na koseka oyo eza bandeko na ngai na ngola. Mano Emanuel, eu tenho uma dúvida. Qual é? Eu tenho dois filhos. Duas filhas? Duas filhas, sim. E, aliás, duas filhas, sim. Artemisia, Mascarante e Tina. Veio um homem, namorava com a minha filha. Qual delas? Esta. Ela, não é? Sim, Artemisia. Ok. Depois, apareceu mais e quer casar com a minha filha, Tina. A Artemisia ou a outra? Essa outra. O mesmo homem? O mesmo homem. Esse cara... Há muita poeira aqui. Sim, é isso que aconteceu. Como assim? Não sei. E como é que você sabia que namorava com sua filha? Essa minha filha me falou que, mamãe, esse homem que veio, que apareceu aí, namorava comigo. Ok. Sim. E quer casar a outra? Quero casar essa outra. Como é que vai ser? Se essa aí é meu namorado? Sim, eu fiquei sem palavras. Agora quero te perguntar, mano. Como é que, tipo, não sei a maneira de responder? Como posso fazer? Não, não aceita. Não aceita. Não aceita, entendeu? Sim. Não tem como, sem chance. Sem chance. Manda ele ir fumar, sei lá, qualquer coisa que ele conseguir pegar. Mano Emanuel, eu tenho uma dúvida. Qual é? Eu tenho dois filhos. Duas filhas? Duas filhas, sim. E, aliás, duas filhas, sim. Artemisia, Mascarante e Tina. Veio um homem, namorava com a minha filha. Qual delas? Esta. Ela, não é? Sim, Artemisia. Ok. Depois, apareceu mais e quer casar com a minha filha, Tina. A Artemisia ou a outra? Essa outra. O mesmo homem? O mesmo homem. Esse cara... Há muita poeira aqui. Sim, é isso que aconteceu. Como assim? Não sei. E como é que você sabia que namorava com sua filha? Essa minha filha me falou que, mamãe, esse homem que veio, que apareceu aí, namorava comigo. Ok. Sim. E quer casar a outra? Quero casar essa outra. Como é que vai ser? Se essa aí é meu namorado? Sim, eu fiquei sem palavras. Agora quero te perguntar, mano. Como é que, tipo, não sei a maneira de responder? Como posso fazer? Não, não aceita. Não aceita. Não aceita, entendeu? Sim. Não tem como, sem chance. Sem chance. Manda ele ir fumar, sei lá, qualquer coisa que ele conseguir pegar. A buga na oseka yaya ezo déranger nango yete to lipasa o pe bazwi siko ezo déranger te donc entre bango mibale dérangement eza te siko mama lokola aza mama azomona so akosala ndenge nini mpo mwana oyo azobima na ex ndeko na ye ye mpe ayebaki te aya koyeba sikoyo mobali nde ayebi ke oyo ex na nga oyo moto nalingi sika oyo mama na bango aya na ye mpe apresente pa mama apesa mpe ex na mbote ex mpe apesa ye mbote koswana te eloko te kanda mpe ya te me sikoyo lokola alinga bana ndeko na ye ex na ye alobi te ebongi nayebisa mama ke mobali oyo azala mpe ya ngai deja ebonga yeba tata bombelaki ayebisi mama sikoyo mama bato mpe ya pembeni bayebi ale bandeko mpe basalaka ba tiktok na kote kuna bayoki lisolo yango ale bake tuna mama ti bamonaki yango rare me bake tuna bamoni yango grave te bino baoyo bozolanda nga bomona yango grave bango bamoni grave te na kote mpe bavandi bavoisin bamoni yango grave te
bamoni kaka likambo moko esalamaka te esalamaka nango me bango na bamona yango te bayoka te liboso bamoni yango na pembeni na bango na quartier na bango yango baoyo baya na TikTok bake kotuna mama po garçon wana azokonie toujours na ndeko wana mosusu azoprepare mpe mariage na ye c'est toi koprésente po fo aya koprésente nana présente te ayaka wana te apesaki lettre we po mama solo bango deja sikoyo alinga bala po kose présente o bobengaka yango nini prédote na ngola kopesa mokanda yaka fiancé ya prédote mpe yaka fiancé we me na ngola okopesa mokanda nayebi lelo te me na ntango akala opesi mokanda otie symbole sikoyo okoya kose présente do ye na kanzanza apesa ye mokanda kose présente yango mpe yo moto kotia dati te do bango moto bakondima yo tosala neti mwana ya mobali ndenge eza boye apesi lettre alinga bala oyo do lettre ekomi mpa mama ekomi na famille me elakisi teke ndeko mobali lokola atie $100 ne na kati to atie 1000 kwanza na ye apredote te elakisi apesi asali demande sikoyo atie symbole moko na kati sikoyo bango bakozwa yango so basepeli babengisi ya ye so balingi te bazongisele mokanda balingi na bango te ya me bango bakoyebisa mokolo akoya donc mwana mobali opesa biaki mokanda sikoyo ekomi babengisa ye bana basi bango mibale problème eza te baza na bango calme d'accord mama pe mama pe aza tellement d'accord mwana na ye abala me sikoyo likambo yango modele yeli na famille ezolekele te ezosekisa ye nde mpo mama ndenge aza boye akobalisaka mwana ye mais bon opinion ya bavoisin ekontaka opinion famille mpe ekontaka yango mama azotala epuis baza na age moko ya bien mama na bango abota bango mpe na age ya bien bango mpe na age ya bien bazobala bandeko ya bien bakende na bango mpe classe te to eza age ya kobala age ya bien baza mpe bio baitilizaka na bango te o kabelo bapakolaka na bango mpe balede bote ya mindele te bapakolaka mafuta mbila batie na matiti baza na bote na bango original donc nzoto na bango eza na ntsunga nango original babomba yango na malasi te bon boki lisolo te nasukisi awa ciao Mano Emanuel, eu tenho uma dúvida. Qual é? Eu tenho dois filhos, Duas filhas? duas filhas, sim. E, aliás, duas filhas, sim. Artemisia, Mascarante e Tina. Veio um homem, namorava com a minha filha. Qual delas? Esta. Ela, não é? Sim, Artemisia. Ok? Depois, apareceu mais e quer casar com a minha filha, Tina. A Artemisia ou a outra? Essa outra. O mesmo homem? O mesmo homem. Esse cara... É muito...
há muita poeira aqui. Sim, é isso que acontece. Como assim? Não sei. E como é que você sabia que namorava com sua filha aqui assim? Essa minha filha me falou que, mamãe, esse homem que veio, que apareceu aí, namorava comigo. Ok. Sim. E quer casar a outra? Quero casar essa outra. Como é que vai ser? Se esse aí é meu namorado? E... Sim, eu fiquei sem palavras. Agora quero te perguntar, mano. Como é que, tipo, não sei a maneira de responder. Como posso fazer? Não, não aceita. Não aceita. Não aceita, entendeu? Sim. Não tem como, sem chance. Sem chance. Manda ele fumar, sei lá, qualquer coisa que ele conseguir pegar. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinho Soy, Elengi Akomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinho Soy, Elengi Akomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.